pas maman, tout à pas papa, la bande pour n'anger monsieur Silaki. Mais la monnaie sous le lot, pou, au quitter l'église. Affaire iconine. Tout le monde qui ne connaît pas papa, carte de naissance. Kombo nini oba bengela okuna. Kuna kingasani na carte de naissance na billet de naissance ba lero wana tana ino hôpital ba komaye kombo te po nanu na pisi kombo te. Ba komaye kombo akachete po pesa ke na kombo te. Kasi bébé oya tana maternité ba pesa ke kombo te ba yebaki kombo na ina ni. Bon siko yo moko komaye kombo ni. Ngamoko na komaye kombo na ngaki bala kabinda Leya. Le kasimba yo mo mama Leya. Likamni ne sali ke ozongela nga yo foto ganga ka mama nanga. Na zongeli yawa mwana sikoyo malamu ezaka kati. Lokola tozali awa mwana azoko telengana. Mwana azali libanda azolala na libanda ya église. Église ni? Église ya nani ya papa na ye. Olandika kuna. Maleki. Alingi pe bangoti. Alingi pe bangoti. Donc Rachel a telengana na point noir. Azo telengana ka na point noir azolala libanda. À qui la faute? Kende ko zoye ba yana yao. Puisque mwana eloko na sengi lisalisi. Mwana soka dana libumu aza mwana na yo moko. Mais soka bimi libanda aza mwana ya bato ebele lokola azotanga papa na ye papa Davidi Sephora mama na ye akotanga ba mama ebele. Oteka nini? Nateka eloko te nakendaka ka libongo. Soki mama mtusu oya zana mbongo asomi masango ngara kaboli ye masango wana après apesinga kamwe ekolo masango. Oh Jésus. Ndenge na vivre yango. Pour l'hôtel sabandeko baza na mauvaise foi contre dossier o. Lelo oyo yo yo kenda akenda ka libongo. Soki ba mama mi balé bazo somba saki ya masango ba ebindenga okabola te. Ya kaboleli bango mbeli na katikati wo. Omeki pour à 100 sac ya masangu 60 kg. Omeki à 60 kg. Bocheli e moi o ekotika la nda zongi nango ayeko sani nikolia na bana koteka. Na tuna ki Jérémie dimanche passé avaya loba. Na tuna ki Jérémie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Jérémie lobi maman nga la tumbaka dendo na coin. Mon ba dendo bo mona raso bo ekini boliaka. Ba tuka o ba tumbaka dendo. Nde musala Jérémie asala. Musala Jérémie asala. Est-ce que ko lesa maman ne? Allez-y comprendre. Maman, papa Salaranine, papa ya Rachel. Aza pensionné. Aza mwana motote, boa kosangai. Abongwa ni pete, boa wangana. Kambe ya Bonjour et shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, les amoureux du Christ. Nous vous aimons beaucoup dans le nom de Jésus-Christ, la princesse toujours à mon poste pour servir mon papa, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Bonjour et bienvenue chez vous. Aujourd'hui, donc sur ce plateau, je reçois pour vous la famille de Rachel Élisée entre guillemets Olangi o baye bango monde mbabenginga bande mususu mama Tiffany zo benda ngate ngana moni ke mission ngesi mais bango nde babenga balobi ke baye koloba est-ce que baye ko se repentir est-ce que baye ko adono babenga bana makamoko très sérieux o balinga solo na peuple de Dieu na batone surtout bayebi Rachel na batone surtout bayebi bango. Sans plus tarder nazana de l'autre côté maman na frère Jérémie o azaya na mais de l'autre côté na yebité na côté leki na ye aleki Rachel mwana noko tezela nan comme ma bote to kana nzembo bonto zonga. Alléluia. Merci le roi de rois.
Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboy. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Des retours sur ce plateau, derrière la caméra, Alain Kiakala Giramokwa. Merci à tous ceux-là qui sont là. Je vois Yves Bolofa, Oyaye, qui assisté maman. Et pourquoi pas Hervé Amo. Et qui ça, je vois aussi ma fille, qui c'est il s'appelle comment? Luta. Luta, voilà, c'est son nom. Merci beaucoup, Nabaïno Sotuba Kolanda Bisso. Je disais au départ que je suis avec la famille Rachel Élisée Olangi. Papa, Jérémy Shalom. Shalom. Le dimanche, on est au Kangan église. On est mbang. Nous avons dit que nous avons ya commune, nous avons l'église, nous avons commune. Bonne santé. Santé bien. Moi, ma casse, bonne santé. La santé va bien. Tu t'es bien coiffé, hein? Merci. Pesa bandeko mbote bakolanda. Napesi bandeko nyonso tumbote na kombo na Yesu. Amen, amen. Amen. Oye lisusu lelo na ebite na ebike to utake pa mama, to utake pa papa, na bandi po nanga be monsieur Silaki. Mais na moni sous lelo, pou okiteli nga l'église. Affaire ikonine. Bon, soki toye pour les camerounais te sili donc je sais biso passe na mutema. Ya ngomoni toye susu koluko susu pona koleka sur émission. Mais avant qu'il y a koloba na osepela, maman banana onde koloba. Après, donc, on a le après maman, sur la 6 pour le bas. Mais Jérémy, lorsque tu as l'émission, on a une carte d'identité à maman, on a beau t'accueillir, tout une question et bien les bantos, là, quand tu sais ça, moi je fais mon travail. Na bato ba lo ba commission on dit oui, papa, maman, nazo futa transport ngamoko. Non que landia makambu ngamoko. Non ça makambu ngamoko, ata yo moko. Ata vous-même. Ata vous-même. Mitia na place nanga. Mitia na place nanga pona moni oti fane comme komisangoni. Ngana bengi bango lelo te ngana bengi bino. Te. Bino mo boye. Bazo landa place ba mona makambo eza sérieux.
nga ni famille bino pesa ngambongo te pesa mbongo bo pia ngambongo transport non bata si fait si pesa bo pesa mbongo transport makamna ke sala ka bo se manifester te bo se manifester na sa makamunga moko pona lokuma nkolo Yesu batu batuni biso ba moni ke incohérence eza na kati ya acte de naissance na yebitela banda question na yo tona Maman Léa, kombo na yo complet ezalaka nani? Kombo na nga Kibala Kabinda Léa. Mais na carte na yo kuna to mona ki batie kombo mosoki pe mbui, mboyo. Eza na kombo mokwana mais Léa soki pe mbombo. Soki pe Léa nani? Na buku ya nani? Ya naissance ya Rachel, la robota ki ye. To mona ki akuna ti. Oyebisi mama te? Mbango. Zwaka ezate kuna la sengi date de naissance obo lukaki même na nani basalaki en photocopie. OK, date de naissance to luka baluka yeyo oh nan Jesoussine sœur Rosalie responsable de maternité de Kikimi. Voilà. Certif papa vanda ka bonzo talo landa ka ya ko telema ba felo akande oye bato bandundu toza ndenge matata metoleki bangala te na koite nga preuve na nga ya wa mbango pe babimisa ya bango même na justice pe bazwaki même na justice to comme na ya justice te malembe papa Feli oh nde bato balukaki yango bato babaki avant na testa de mba mona non oyo botika no ngala tanga o babotela botika no ngala tanga nga moko na yaki akoluka preuve na tanga certificat de naissance Jesoussine sœur Rosalie responsable de maternité de Kikimi certifie que Kibala Kabinda épouse de monsieur Batumiana Félix. Mais Félix Batumiana. Résidence Simomboy 118. C'est ça? 200. 118. 218. Voilà. A accouché un enfant de sexe féminin. Poids. Et Rachel Aboutamana poids. 3 kilos 200. Le 21 janvier 1995. Sorti le 24, le 24 janvier 1995. Voilà, papa o salisi en mikolo te. Na ko salisi la. Bila kala. Kaka yango. Oh bimali ya lelo bimaso te. Atoke na masera lelo ba sa ote. Yaka na alempeka na ko benda na obabi o ebimasu lelo te. So ezaki o lelo. Même atoke na ordinateur obetisi o bimio sa. Merci. Maman to mona ki anko ne pas papa. Carte de naissance. Kombo nini o ba bengela okuna. Kunana kingasani na carte de naissance na billet de naissance ba lero wana tana ino hôpital ba komaye kombo te po nanu na pisi kombo te. Ba komaye kombo akachete po pesa ke na kombo te. Kasi bébé oya tana maternité ba pesa ke kombo te ba yebaki kombo na ina ndi. Bon siko yo moko komaye kombo ni. Nga moko na komaye kombo na Kibala Kabinda Léa. Léa. OK. Mais Thomas n'a pas comme mon boy, mon petit moi, c'est un pas mon bombo. Je ne sais pas. C'est ce que j'avais vu. Mais boyo qui moutouni sont dans un combo misat. Je ne sais pas ce que ça erreur de frappe. Bah tu vas réclamer que côté à Bino Bozan mais on est 118. Mais tous les acquis 118. Bon, ils ont 118 donc tous alors qui na 218. Mais ce que bato basaka ba recensement ya olandi ya mapangu ndenge ba komisa na biso na 216 eza 118 ti. Ba komisa muna combien? Na Momboyi 216. Ah ba komisa muna na 216. Voilà. OK. Ali boyo ozongisa ona. Te donc bazongisi te ndenge kaka etika na mutu ka ndenge toyebeli
numéro ou le pan au bongo. Dans cause à erreur de frappe. Hein? Donc, bata recensement dingue balande la chaque année pour lande à mapango. De balande à nababuka le pango. Yangonde bachanze yende bongo. Merci. Biloko ça malama boka batu mama ezaka na berère. Au moins que na comme moi on dirait moi je fais mon travail pour la gloire de Jésus. Que tout est la vérité mais ça na batu msusu ba comment on est tiranki na bango na sifemsi ba on lati sango et la taneti na dossier oyo contre les Nazaréens ou contre moi je fais le travail. Personne ne me paye. So ça na muta sifemsi a payer nga bima. Na wanga nité na mona pasteur David Olang une ou deux fois, une fois ou deux fois comme ça. Na kene ko tourner pe dossier o pona ko tika itavana na ngabu sangwa kombo ni tambola. Na kene kuna nga mokote. Na kenda ki na docteur Lokadi. Tozala ki kuna to kena consulter pour na dossier oyo. Il nous a dit il ne connaît absolument rien. Ne la kota ki contact na bango. Et ça te que ateli kamboya bongo te ngala la lobaka ke za bongo. Non 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 non. Je crains Dieu. Au moins que bato soubi mise infraction. Oh combo ya Rachel Bapé cité ça kuna te. Est-ce que bébé tanga bota ma Bapé ça combo pour ça na kata ya carte de naissance. Tout ça gentil s'il vous plaît. Ou bien yo za likamna sifem si so ke zali ya ko pesa ngango na koloba. Bozo mona tanga makambo yima nyonso na zola kisa. Be mission na osala coupure te. Ndenge zo lekabo e leka nyonso. Soki yo za na likambu na sifem si ozo mona kolingo traitango na dossier o mama. Bimisa dossier na yo. Pona dossier oyo okomemanga te na loba ndenge yo lingi papa. Okomemanga te na loba ndenge yo lingi mama. Nga nazo blakisa bino o nga nazo mona awa. Je ne peux pas mentir nazali kola cher na uchi koteya. Na koki kokosa te na likambo nga na yebite. O nga na moni bazo lakisa nga yango wana. Chozo réclamer batie kombo te na carte de naissance. Est-ce que bébé na otango bota ko pesa ka déjà kombo bacha. Bon, lelo mokile s'est développé, mutu na muta koma la msusu mwana na bota mitazo pesa déjà kombo. Ah bébé na ngoza letan. Si na boti mwana na pesa kombo Jordan. Le monde a évolué. Mais tant ba maman o ba bota malaba min ba bota kala ba 1997. Bazana ba idée te que ba pesa mwana kombo avant même que o botai. C'est ça le problème. De deux, na erreur de frappe. Nani nga ebité na ba administration na biso a ba sala ka berere. Kombo ne koza moko bakomi yango na WT bakomi mokuwa. Nani nga yebi yango te. Eza loka ba administration na bino te bezala na ba ordinateur. Biso tout ça se fait na maboko. Et loko sami na maboko mutu. Eza kana berere. Na place ba koma soki pe kibala, soki pe nani? Bala kabinda. Voilà. Bakoko ma o ba komi la msu ba yo kitela msu pe mutu apesa ki la msu eza mama te mtapesa ki kombo. Là msu ezape muntu msu msu pa pesa kama zaki na pasa robota akepesa kombo msusu. Ta msu pe zali mwana kasi mtapesa ki na koma kombo preuve année balobi Rachel banda obela. Mutu akepesa le kombo apesi kombo amoni ke mutu malade osenga bacha. Oh, c'est pas son nom comme tozo yoka awa. Tokola soto bito landela wana nyo soto ma ya ona lobi ke yo mutu ozo nga confirmation à test ADN bonga mapi. Koya tenga la sali par na ngai na mifuteli ba billet tout ça ba transport. Vous comprenez un peu? Nana wanga na likamute. Na wanga na kalikamute tangu na koma ki na CFMC ya point noir. Ngala ko wanga la te na mosena nzambe. Na sisi musala na lingina kende. Na moni ba mama ya CFMC ba ye ba lobi mama pasteur. Oza mama pasteur to ba ibisi biso ko ana kalita mosena nzambe. Isu pe ba tala kanga. Mutu loko ndeko na bino komo na Israël Israël ayebinga na makambo Rachel te. Ayebinga tala kanga depuis kalabina tala kayo mama. Na landa be mission pasteur Pierre Okanjo. Na landa be mission pasteur Boena bana lando banda kala. Yenda présenter ki nga loko mosali na nzambe pasteur. Na wanga nite tamu na lingina zonga. Ba mama si FMC ba yeko tala ngai na sisi musana ngina kende. Nga boya mutaya yokela ngango mama Tiffany o corrompre. Je sais pas ce temps là nga baluka corrompre nga la $100,000 pour na makambo yebi yango za internet. Na ndima te bongo est-ce que pasteur David a pesa nga $100,000 na dossier? Non. Na wanga nite ba mama si FMC memba olanda nga pasteur Bebel na pesi mbote. Atinda ki ba mama ba yotanga ba bi mama to yoko tala lokwa musena nzambe. Oye mama olangi ala kisa biso to yambaka batu. Biso to na biso ko corrompre yo te. Mais to yoko pesa yo 100,000 francs CFA na franc congolais ba $150. Osomba ta lipapa, osomba ta mai ndenge ozo kende bongo. Na ngani te na lobby. Ba pesa ki nga 100,000 francs CFA ya ko kabela ngai comme quoi o mosali na nzambe oye awa oye ko luka ba preuve to corrompre na biso yo te. Ko ba ko corrompre nga pe ko corrompre nga la $150.
Et bota la peine de corrompre. Corrompre Sili. Hein? Toza qui a un dossier au corrompre. Ah, na papa Joseph. Hein? Tozu en côté, to boy corruption. Quand on a 100 000 $, baluka au corrompre ngaba simbate. Quand on a 150 $, nazwa qui 150 $, ou on a 100 000 francs CFA na eba écoute. Nazwa qui ango. Pe na le yango na yo ki lengi. Mais ça corruption te. Ba pesa ki nga en qualité ya mosali na nzambe. Maman, on nous a dit que tu es pasteur. Maman langa la kisa biso que so to yambi bana na nzambe. To yambi mosali na nzambe. Il faut to yambi na qualité ya mosali na nzambe ba ki kopesa ngai 150 $. Futa bien na boy mutu moko bima la sima. Ba lobi to yo kopesa ngo biso ba mama. Nde to sangani to luki to ya kopesa osomba tali papa vokende. Na bomba kite na beteli pende konanga. Moi je dis la vérité, je ne cache rien. Et puis là na yesu ngaki ngape na mo ba transport. Ya kopesa na beach, ya kopesa na nini et compléter la kinga selenga bolamu. Na wangani yangote. Mais ne dites pas que maman Tiffany va corrompre, monter corrompre nga zate nazo la que ça va des fois si fait si, nazo la que ça peut pas des fois ya tous les deux. Ce que ça dit comme corruption, est-ce que na weba ke na bomba comme maman Léate, na balusa ngona bimsa, nazo bimsa nyons. Ce que ça qui bon te na ko bimsa jamais dossier que ya pasteur ndenge moi ça na lobi pona maman lang. Na ko bomba te parce que so rolembo nga bat fo bomba bango na makamnyos. Nazo bomba te, je dis la vérité, rien que la vérité. Mais ce qui moi na ya pasteur David te, bokoki ko gubese ngai te na lobaka ke aza moi na pasteur David. Ce que ça dossier na maman langi. Wana ngala ebi yangote. On a dossier na CFMC, qu'on mettre na kati ngala za na dossier o. Oya yobi misa to sala pe recherche to yeba vérité. Merci beaucoup. Olobina bandana maman. Oko bandane na maman après ngana osuka na sima. Micro s'il vous plaît. Pardon, de la simbio. Maman Léa ngana moni dia to sila na ki mena moni lisusu ozongeli ngai. Yebisa ngai ozongeli nga pona likasimba yo mo maman Léa. Likamni ne sali ke ozongela ngai yo foto ganga ka mama nanga. Na zongeli yawa mwana sikoyo malamu ezaka kati. Lokola tozali awa mwana azoko telengana. Mwana azali banda azolala na libanda ya église. Église ni? Église ya nani? Ya papa na ye. Olandika kuna. Ya papa David. Ya papa David. Ala libanda pwani. Azolala libanda po bamoni ke aza déjà maladi. Ya mwana moya kota kuna te peut-être kusala trouble peut-être azoloba makambo ezalaka te. Yango wana. Eloko liboso azoloba ke papa David mutaboti ye. Yango na moni ke bazomona yango ke azobebisa répité ya bato. OK. Nde babengani ye. Bon, babimisi ye libanda aza libanda ya église avandi. Azolala ka wana. Donc comme le quoi mitelengana. Voilà. Accès na église ba boyeli. Bon, amonani aza suna bande côté. Mutu pe akozwaye pe azati. Bon monde konayo, mama leki. Alingi pe bangote. Alingi pe bangote. Donc Rachel a otelengana na point noir. Azo telengana ka na point noir azola libanda. À qui la faute? Et tu dois haïr le péché. Marche dans la vérité. Haïr le péché. Tu dois fuir et haïr le péché. Fuir l'impudicité. Haïr le péché. Et tu dois haïr le péché.
akila faute. Ah ouais. Sikoyo place wana na kopesa faute ya nani? Po mwana kindeki. Kokende na yake hii. S'il vous plaît, aidez-moi avec que mwana bimi na maladie. Sikoyo faute na kopesa nani? Mais fallait est-ce que bino abo sangala te papa na yo bo sangala bo luka solution? Poto luka solution. Solution ba luka ngona makoki. Lokola nazana mbongo te. Ya ngwana moni ngana ye basunga ngai. Basunga ngai bana mibali bazali bana na nga bango yo bazali basunga bango na ba transport po bakende kozwa ye ba yana yao. Puisque mwana eloko na sengi lisalisi mwana soka dana libumu aza mwana na yo moko mais soka bimi libanda aza mwana ya bato ebele lokola azotanga papa na ye papa Davidi Sephora mama na ye akotanga ba mama ebele lokola aza libanda de ser bimana libumu na nga aza mwana mutu nyonso oyo aza na mawa na ngai akoki kosunga nga na aza na makoki te mama otekani otekaka nini natika eloko te nakendaka kaka libongo soki mama mususu oyo aza na mbongo asomi masango nga nakaboli ye masango wana apres apesi nga kamwa ekolo ya masango oh Jésus ndenge na vivre yango wana donc ke libongo ka oke tenter na chance kasi mais bato bazolobake bapesa mbongo tout ça baopesa mbongo regardez un peu cette dame. Regardez un peu. À un certain moment, nous devons se dire la vérité, hein, bien aimé dans les Seigneurs. Cette femme souffre. J'étais chez elle, la moninda kunaye. Hein? Ce qui, quand des alliés à si ferme si, toko lobele la ngosima, bato bozana ba dossier à si ferme si. Mais ça, tout ce qui a engagé en na makambu oyo ba rancune tout ça, non non. Cette femme souffre. Bolimbisa nga na ndenge nazoloba lelo parce que namoni bato bazo commenter balingi mpe ko latisa est-ce que mutu ba comprendre azalabo bozala ki na biso na caméra bomoni ndaku na ndenge pasuki limbisa nga mama na lo bango te pona na kitsome pona hotel sa bandeko baza na mauvaise foi contre dossier o lelo oyo yo kenda akenda ka libongo soki ba mama mi balé bazo somba saki ya masangu ba ebindenga okabola te ya kaboleli bango mbeli na katikate wo omeki po 100 sac ya masangu 60 kg omeki a 60 kg bocheli ye mwa o ekotika la nda zongi nango aye ko sani nikolia na bana koteka na tunaki Jérémie dimanche passé avaya loba na tunaki Jérémie qu'est-ce que tu fais dans la vie Jérémie lobi mama ngala tumbaka dendo na coin mon ba dendo bo mona raso bo ekini boliaka ba tukao ba tumbaka dendo nde musala Jérémie asala Moussala Jérémie à Salah, est-ce que vous voulez sa maman? Allez-y comprendre. Maman, papa Salaranine, papa ya Rachel. Aza pensionné. Anosan. Avant na yenanda kuti. Abanda osani liboso. Liboso abanda osana onatra. Siko banda pensionnat jusqu'à présent takabo. Siko olingi bazongisa mwana awa yo makoki ezate okoboko la ndenge nini? Nakoboko na ka ndenge na witi koboko la ka na pasi ndenge wana kaka. Na ndenge nini kasi? Liboso ezala ngai na boko libango ndenge nini? Nazokende zamba na teremi awa na okende zamba kote ya Mayantile kuna na komina maluku kote basala ya bilanga. Na keye na buki makasa oyo bakangela ya kwanga. Na transporte na makolo. Na zoya te soki na komi na Kingasani na teki. Ndenge pe na kolisi bango ka yango. Na banda okende zamba. Siko tango na moni ke zamba wana te pisinga rhumatisme. Esika moni sikoyo na kendaka na ngali bongo. Na zilaka soki mukolo mususu ntamba sungi na kaboli ata 3 personnes. Mukolo musupe ezanga nango. Bata masango kabula bazate. Bazate mukolo musupe bazalaka te. Okomona kaka bato basomba basaki. Mais sikoyo question peut-être ça qui est pasuka et sopani ndamu na senga na zo kombola na lokoti. Ndenge pe na kolisi bana na nga pe kaka yango na nzamba za likolo. Esika ba otangisi bango pe kana mbongo wana. Na tangisi bango kaka ndenge wana na okende zamba na kati makasa na yena ngona teki.
soki na teki makasa kwanga kaka bongo ali na futi minerval ndenge pe na tangisi bango yango souci na yo batu bayoka eza nini basalela oni po batu balbi ba osengo test ADN ozo sesa test ADN te ozo ya kaka lelo yeli bango likambu mama papa Simba na dala posa liboso question liboso basunga ngai na transport baluka moyen ya kozongisila ngai mwana wana awa bazongisila ngai ye awa na luka moyen ya kosalisa ye mais il y a des matata oya ndeni ah comment ndeni pia na to solo na Jérémy Simba na micro boye ina bino ana moni bobengi nga c'est dû à quoi bon koya na biso awa ezali toyokaki bato baolo bato sa teste mais toza na mbongo ya osesa teste te tosenga bato ba aide topesa kina numéro wa téléphone wa linga aider pour na moyen to luka donc dans l'émission na ndenge c'est une émission na yo na famille kuna ya papa na Kingasani ndenge to lobaki ke bato ba senga ko sesa examen ba luka ba aider biso na makoki pour to luka pour to sa test yango pesa na numéro na yo o bato na ezali 089 62 29 370 wana do numéro nango la sela ka so mutanga benga akobenga ngai na numéro wana bandela plus 243 89 62 29 370 eza na WhatsApp te na sela WhatsApp te mais naza na mwana ya mama leki oyo ba grand frère na ye baza kuna na pono kuna oyo baza na Élysée kuna numéro na ya osela WhatsApp na zandi nango mais ngai nde na osela ndi WhatsApp numéro pe ya ye bon numéro na ye excuse pona bimisa est-ce que Jérémy pena ndenge lettre wana ya papier to mona ki ba komi est-ce que c'est écriture pena ya Rachel ba te bele ba douter nango ba bi écriture ya papa abina bon c'est difficile pour na mutu mususu pe pour comprendre to mona ezala maloba nzambe eza mutu mususu andima yango te facilement bongo siko oyo mutu normal akomi donc pour mutu andima yango pe ezala pe do na moi passe est-ce que otuni mama leki pona likambo wana o Rachel atiki testament bon mama leki donc to landela yango déjà to solaka na ye déjà donc mama leki ayebi makambo wana te donc aza plande bien te po azomona ke passe ezokomela mpona nini ye moto ayambaki bana kuna donc ezo déranger ma pesa numéro ba ozwa bino numéro ya petit frère oaza mwana mama leki eza 0 plus 243 81 65 084 53 na suka plus 243 81 65 084 53 na suka 553 te 53 na suka voilà mais bato bazondima te que écriture aneza babi eza kaka papa na mina fondé bon akoloba même écriture dans la Bible eza la bamso bandima on pe na bamso pe baboya kango de bongo mutu simple o ya komi lettre mutu musu pe pandi mango eza moi passe. Merci beaucoup. Tension eza ndenge ni mikolo na famille. Pour na tension ndenge eza boye famille ya papa na famille ya mama ezo kanate donc eza pena trouble makasi. Famille ya papa lobi aye ko beba na maboko ya famille ya mama. Donc boyo kanipenda ezate donc ngape moyena tike ezate yango moni na Hollanda ka pona lukaka ndepo kimia ekota po passe donc tous les deux familles bazoyo kanapenda teka pona Rachel. Pondenge abebe ndele maboko nda mama leki. Voilà, mais na yebite Rachel bandeko bako tuna Rachel azaki na lopango moko oya betaki babeti na émission azaki na mabele moko asombaki ezakuna. Qu'est-ce que vous pensez pour na lopango wana? Bon, donc na yebi bien que eza na ba dossier to monaki na WhatsApp et pas ndeko azako tuna on apesi numéro na ye ya lopango. Donc ngana za mwana lokola neti Rachel mage asombi mais toza na ba parents nde bato bako kinde ko raisonner pour na lopango ya Rachel
Pour la zamwana. Si ko souci na bino bo senga eza nini? Bon, souci na so bena o tozo senga na bolingwa nzambe na mitema batu oyo bazana mawa o bazo malika mboyo na mutema na bango penda. O ayebi za mama, o ayebi comme mazemi pendant 9 mois ya passe wana ya kobota na tato abokola bana. Bien o yazana na lekine pe ya mwasi amona na mawa wana lisungeza ke tozo senga na bino bandeko. Boluka boso mina sota debie pona kokatsa na ngambu ya Braza pona kozwa leki tozo ngise koto tolandele koto po kuna azola la libanda kuna pena famille kuna bazolo kanate lokwa na famille papa baza d'accord ke azonga na bango pe bakotelema na famille mama po balandela yango pena na obeta pena sete bande kuna bolingwa nzambe o azana mawa wana na mutema aleka na ko soutenir biso mbonga debie ya ba transport wana poto sala toke ne kozwa leki poto ya na ekoto donc biso ba mbali to ndimi déjà que fallait to kende kuna mama mobali ngone po Rachel azokoma makasi hein mama mobali nani boponi bon to ana mona nuko na biso wa mobali ye wana plamedi yeyo oh yem ta que Rachel donc ye Ziana pardon plamedi bonjour le maman m'a tano mtango ki zo Rachel plamedi boni bien yo zaki optanga na kikuna ndako nazana nga mina oya ke buzai na kata ndako mena zaki miko simba bien ba ko yebisa ngande oyebisa ke ba ko yebisa yo yo na Rachel na mkolo ya mkolo yo za ajin nga ya seba ko usida seba 20 ans ba 20 ans ah ya Rachel aza mkolo na yo obia ke ya to Rachel tina binga ya obia ke ya voilà est-ce que yo koko kanga Rachel o zoe pena ya Kinshasa a ko mama makasi hein bon makasi belo te ponga na mwa mbali ya mwa si je ma otika lo bitanga na facile okanga eto ya na e technique ni bosali hein bolo beso na stratégie ni o bosali bon stratégie ni o biso to sali zalike ba kiso tengela on a telema tokoya nango tangu tokokende voyage wana tokozana ba kisi pote ba mutu moko délégation moko oyo azana facilité asola na ye bien akoluka façon kopesa ba kisi wana ndenge awa tozali kopesa ba kisi wana poza facilité ya kolala pote olandele bien yango voyage tokena ba kisi wana loko ezana mutu moko atakuna oyo akosola na ye bien po apesa ba kisi wana mela pote ba façon nini ya komema ye pona kokata ende koto. Est-ce que vous avez un souci à Rachel? Donc, nous avons un souci pour et ça l'a passe. Donc, tu peux te mettre à mi-bali, moi, c'est à Yemoko. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu
pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye libongo. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouba. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo. Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto. Bajika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-José Afoka. Lelo Congo ezwi mokonzi. Oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi Wanzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwelamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme
Mwena mani Pona bokondi Congo Afrika Union Afrika yaka to célébrer okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébrer Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba Israël Elamani le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.